Il faut couper. Wana moi réseau et puis pour ani. Bande konabiso aba star. La majorité babalaka mibala poto. Bazaka na mibala poto la majorité. Oui. Mibala nga poto pe batuna na Kongo mibali bazala te ba mituna kati. Siko ya okanisa nini talelo bazaka na ona mutu. Moi si oyo tolingana na na téléphone na facilité. Na coucher na na Kishasa na coucher na pe na facilité. Donc na jouer na pété. Siko soki nga na kotisi na ndako ke na komo tika ye. A continuer théâtre mutu msupa yo linga susu na facilité. Et la maladie. Soni reste pas maman ezate. Reste pas famille za wapi. Vous comprenez? Donc ba mibali oyo bazara soka kuta moi ça au sala théâtre à tixie qui théâtre. Pas vendre botaka na ambali mabe. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Sarato la télévision, Bandeko Balandia, Top Media Télévision. Bonjour, Nzambe, Azalana Bino. Nakanisi lelo ko comprendre que température ya émission oyo ekozala ndenge ba température ya ba émission nyonso ezalakate liwa e frappé lisusu moko ya ba comédien ya mboka na biso na kombo ya maman Mireille mais les intimes ba bengaka ye Mira Yesa oyo maman a œuvré na théâtre à Congo asali musale belé ba maman ba kenda sango en tout cas bazali ba génération ya ba maman na biso ba maman na biso o bakenda ba maman Chako ba maman Mindondo hein, si je m'abuse pas donc baza pena ba maman basali ebele na théâtre à Congo mais liwa na ye ezui bongo na mboka Congo te ezui juste pas ya ba voisin na biso bandeko na biso ya Angola kuna kasi na Angola bisika akufeli makambo ezali ebele makambo somo tozo koyoka ke il paraît mobali mutu abomisie côté musus ono ndeko mutu leki ya mwasi mutu donc abomisie côté musus muninga na ye o baso kobenga na kombo ya Nenet o na kolinga ko confirmer parce que jusque là nous attendons cette dame atinde la biso ba preuve o donc alobaki ba audio message o dans le baki poto lo kwa moto diffuser soit atindinde à partir de là on peut ko certifier makamusus mais awa en tout cas, beaucoup de ba audio ya somo o mama asalaki avant akufa ba audio ya somo ba message oyo asolola ki na bandeko na ye message oyo atika ki et j'en suis sûr aussi beaucoup comprendre na ba audio oyo cause ya liwa ya mama na maladie oyo ememiye na liwa mukolo mwalelo. Je serai avec maman Sarato là vous savez moko ya ba mamo yo ba sala kapé musala na engumba Kinshasa awa na Sarat télévision kuna tokozala na to sala analyse ensemble na une façon de vous informer mokolo mwalelo. Voilà, je dirais un grand merci à ma maman Bijou Ketani, maman 90%, en tout cas maman Bijou 1000 respect maman, ça me va droit au cœur maman, que le bon Dieu vous bénisse encore. Ça me connaît belé papa Pascal Leka, donc Jean-Pascal Leka en tout cas le président de tous les Congolais au Baba Vivaka kuna communauté congolaise vivant na Liège Nzambe Apambola Bino. Un grand merci à maman Zozo la Cour suprême Mopanzi à papa Noé Mavakala Nzinga le big boss Nzamba Zalana Bino. Un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary, maman Déborah en tout cas. Encore une fois, Nzambe à Pamoula. Félicitations pour cette bonne nouvelle, Nazwaki. Un grand merci aussi à maman Émilie Seti Maïnga, moi si Nzambe, c'est-à-dire maman Émilie Nzambe Azalanayo. Un grand merci à Bertin Konde, Mbongwa propre. C'est-à-dire Mbongwa propre, l'infirmier clinicien Moto Alia Kanabat, Moto Dazala Kanabat. Merci beaucoup Nayo. Aurélie Mafuka, Yaba Aurélie, que le bon Dieu te bénisse encore une fois avec toute ta grande famille. Aurélie Mafuka, Olinga Bongo. Elle s'appelle Maman Dinana. Nous attendons son prochain film, hein. Jusque-là en tout cas, après ici, Dosengana, réalisateur, Abengela Biso Maman Dinana, une façon de avoir information pour nous étaler mon salanae. Je suis mieux au Koluka moyen au côté en contact avec Maman Dinana, les prochains films, parce que Belé, commis impatient, on a besoin de film Oyo et Kobima après film au Poussa. Belle Vie Télévision, comme d'habitude, nous sommes au-delà de 223 000 abonnés, c'est grâce à vous. Film Bino Yakitoko na combo face à face lobby 4e épisode et Kotaki. Ah, tout la bino ba extrait l'intégralité allez sur ça
sur Belle Vie Télévision. Je suis tous la vidéo et puis on se retrouve toujours justement après face à face pour tous Maman Sarah. Merci. Alors Je sais pas. Donc toi quoi tu faire. acceptes de souffrir comme ça? Non, je t'en parle pour que tu m'aides, pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Monsieur, il y a cette Babi, l'homme qui t'est. Jésus. Ah, Jésus m'a yélé. L'homme quittera, s'attachera à sa femme. Mobali a longwe. Moi, ça, ça n'a pas de côté. Sodoko banolia bafufu. Oza yitela. Bayebi ko zane faible. Ba ti atika kalia ka fufu. Ça comme la monsieur était. On va pimananga, pour éviter, il faut éviter. Éviter. Papa ça va kufa. Absanga tellement comme na vie. Ko soro mtu na mwasite pour un bon temps. Ndako eza mobali wana te. Ndako oyo zo hérité, ndako eza mokolo, ndako eza mwana, eza mobali wana te. Na ba bêtise oya ye ko régner na ngona ndako et puis yo zo encourager. Tout ça on bon. Tout ça on bon. Entre les nez ça casse. Alors mamie. Ni bisasa la boue. Bisasa fufu nka ucholia. Na moni. Omoni yo fufu bo sana na ndako. Mama, na moni lokote, naza pe na idée omona te, ngai miso ngeza okufa. Abeli. Ondeso beli fufu les gâtés. Les gâtés. Et puis pour y lobela chef yanda. T'es chef t'es gigolo yanda. Toi gigolo numéro 0. Oui. Titi. Maman, pardon. Caro dis-moi. Donc tu es le grand frère des décors. Et ces décors les responsables de cette. Oui, papa n'a pas taisez-vous. C'est quoi tanti le quoi le bien yo défama pa. Yo za moi so za mobali. Ozemi otata na ngwazali. Tata on a l'air avec kotalo na buto atikela kombo monter argent de poche. Voilà. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Bandegonion, so Bolingaka Moussala, Bisoto Salaka, j'en suis sûr, vous c'est Pelite. Et ça, n'a justement qui est exclusivité. Allez suivre ça sur Belle Vie Télévision. Il y a des conseils, bah, orientation, message à bien alliés. Nous allons mayangwana. En tout cas, il y a certaines choses où peut-être yo comprennent la gâté, l'entourage, la famille, la vie, na yo, mais en suivant ces films, au coquille qu'on voit quelque chose de bien. Elle s'appelle déjà Maman Sarah, oncle Dago Vicente, Ata et commis mes téléphones et autres sonné oncle poto yebi place comme laka na maman Elve et Bara dans Zamba Zalanabino. Je suis Miezi Asepeli. Sarah, bonjour. Bonjour papa Tadi, bonjour Nabatunia Stuba Olanda Biso, tata po ifapeka to bambote na evele place Ozali. Ah oui. Bambote na Amelia Moueba, la private de Orlando Domingos. Na pesi mbote place Ozali, bambote na maman Gina Amatu. Mote ma papa Aaron Amatu babi faye mobimba. Batiki na bango Dubai. Baki na bango Kenya. Baki na bango Kenya. Donc bambote ba bon séjour na bino depuis Kenya place Boza. Et bambote belé na Jenny Beta industriel Mama Barange, moi c'est Pembe honorable. Pourquoi pape na président Charles Tamboy, un grand merci à toi, un grand merci na papa Eddie MK Dalia Onyema, moi aux États-Unis, un grand merci à toi. Un grand merci na Eliezer Kano le banquier mon fils na zomono toi de na Congo. Na monote olingaka soke Canada prena comme lukayo ya kanana pour ça monao. Et pourquoi pas na Sarah Abouele de Bobouchab également de Bobouchab yo posa na Kisasa ça là est forte monana. Un grand merci na Sela Kike la Rose Bonga Edwige ya bakalala. Edwige ya bakalala sola malasi na ole na kombo nao. Pamela Kabea Wetu, un grand merci à toi. Un grand merci à Batou Nyonso Obo Sabona na Sarato la télévision et puis na Top Media télévision. Yom tu pota la biso mona botala rana biso sepelano na biso. Mo sabona na ote. Pardon, kinde ko s'abonner et aux alikamo ya malamu. Un grand merci pe na l'homme selon mon cœur. Place à Tali Papa Diego Militos.
Mikolo comme papa Diego Militos. Oui. Un grand merci Nayo. Ingénieur Josué Miezi. Babi Mikolo Topema na hôtesse de l'air. Kasi ate na moni hôtesse de l'air mo qui azwa pilote nde. Azwa pilote. Azwa pilote ngwa kuma poudre air nyonso. Mbebo. Papa na sima caméra mbebo. Donc ngana ko dédicace ka lisusu Josué te. Po I dédicace is you is devenir is it grossir is grossing you coming you linging is a hostess you is no beauty is petiki non pas cola, is petiki, is poudre. Is petiki. Petiki. Is powder. Is petiki, is powder. Is visage. Is visage, is caching, is derrière, is camera. Because sha. Ailinging is hôtesse. Azwa nde pilote ka tundi maye. Hôtesse ezamoki. Voilà, maman Saratola. Bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien, papa t'a dit. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Na mode kaka robe, femme africaine. Mikolo na lingi na ba robe. Et ton ami moi trop pour na moni au sali au balancer moi trop na ba TikTok na ba nini. Ouais, robe pende ton ami parce que moni moi si moi boy pe ça bien. Oui que ça la grande dame. Ah oui. Moi si moi la chose na taille bien taillé là on y a tiré robe dans un episode souka. Et ça na qui femme africaine. Ala ibaka voyage moto kendaka na bombi kombo na oyebi ke mutateli misai na nzela tekele robe ndele apese ka robe alati ba robe na bisoka ya maputa c'est trop cher donc apesa $100 apese ka robe oyo alati ngasko na mitulanga bi o ba rose chrétien te ba science te comme lamba mutalati so kanga mapesa o tokota na boutique mususu asomba ila mamusu tokota Burlington asomba ila mamusu ya baxi likola apese robe bon le roi pedaki mundele ya mona kango zaki gravité menette biso na Afrique or ngape nakatote. À l'époque, quand je faisais la Chine, Nazaki na copie à veste. Ngape na teka veste bongo. Nanzoto. Na teka te nanzoto. C'est-à-dire, ba femme moko mi balé ba landanga bena. Ba telemisinga ba sepela na ndenge nga na la taka do jour ango. Ba lobi non, mi bali na biso fo balata ndenge yolati. Donc kaka oyo marque oyo kaka biso toza pe na besoin nango. Donc j'étais obligé lokola na uta déjà Chine na sali commande express pour na bango. Ba tindelinga ba veste wana na ke na tekeli bango ba sepeli et puis voilà. Donc to comme pe côté kango. Donc na cadre business ça passe. Oui, ça passe en tout cas. Ngana eba na teka nga teka na li papa. Sur le plan spirituel, mais c'est normal que client mon soir un business woman tout la soirée parce que la majorité est pas na bino ba maman boana ba business et belé bolataka bosalaka promotion indirectement ya bia non te kalanga sara na lika robona oyo lati na otlongola ngo ba tena pressing na teki mais ce qu'on vit à makambo na réalité to comment mona na mukila lelo ta dit ça nous permet plus donc so c'est peine na robe na lati so mususu nango ezata en tout cas je suis désolé moi to teka ezate bon lokwa pe bango bazena bango ba mindele et tout lien ezana ngote ya mona ki bon tekela inga pe na tekela no ya sepe na nango tekela no ya ngo promte ya sepe na ngo ka bongo tekeli mais zara nango normal ngana na caméra na nga moi c'est junior ba ometu nadine ba ometu na pese mbote akenda feti mo ya moi si mo pa mbongo na range na webi kazonga azonga na range te azonga na taxi express je te dis ezaka anniversaire tanga komi range a sika ya kano ya pembe ezaki 2018 si je me trompe pas aya na range wana moi ça na ko samba na e lokes anniversaire danga range fotika bakota fete sala malibanda bakoti na salon ye la fille na mbala la fille
moi c'est nanga lingi ka arrange nao tekela biso ya moteki nadi na moteki mituka biso to bateki mituka na ko zonga na taxi même ata na moto abengi ka mobile na ye papa papa bakanga minga bazana besoin teka arrange o ba pesi combien atali plafond o ba chelie na plafond o ya tekela arrange na marché et le kili kolo mobala bizwa ko réfléchir coup des fois batangele makuta sur place etikali na contact na pesi bino na o réserve asisa ikutu fetite abengi ba mo taxi na ESV azongi ndako voilà azongi makon papa ezalaka nango mais vu que ya ba réalité to komona pona te ke loko na nga moko ya nzoto eza mo on fait plus confiance aux gens et aussi ezana ba biema mosusu mwasi alati yango pour n'importe qui a tel mise na nzela pour aborder ezaka difficile. C'est-à-dire ezana na bilami susu moi soit lati pena pour mobali pena telema a poussa na pembe na ye azana ba réserve pour azo banga même pour donga poussana ça rend le femme responsable. Voilà nzambe asunga bino bokota en contact avec maman Sarah bokozwa babilamba wana nyonso maman Sarah tolali tolamuki et beti lisusu na mato ina biso lokola kake sango ya liwa ya mama Mira Yesa yo ozela ki sango wana ndenge mama. En fait, ngai à mon avis on l'aura buzz na ba course belé mais moi sur la côté Facebook la moni ba publication o isa ba buzz très bien isa ba buzz mais après na yo tala ba vidéo tango yo bima ya morgue na ndenge bazo finga mbali na ye c'est vrai c'est vraiment kufiko très bien en tout cas premièrement on a présenté ma condoléance dans la famille artistique Mobimba et puis ainsi que na ba relation na ye ngana mona ki on le quoi buzz mais après tant on a eu mona ba vidéo ya morgue ya batu na Luanda ne bazolela bazoloba je me suis dit ben en tout cas nzambe azu molimo ndeko mwasi akufi et puis si passe na famille et puis si passe na ba relation et puis si passe na ba fan na e bato bazara ba fan ntinga zara fan na Mira Yesa à l'époque tant bazaka si a tout la na Mira Yesa si a tout ba ça la succès si a tout les Mira Yesa ne peut-être que yana bato msu ba ça la succès ndenge couple wana mi balé ara na succès couple wana ça la succès suka na couple si a tout la na Mira Yesa donc à l'époque ils avaient si à tout la Mira Yesa Koko Bilali Koko Bilali moi ça la papa Mira Yesa Zandoki donc c'était un peu pareil donc ça là n'a pas si n'a na ki fan na tant azaki sur scène parce que atika na déjà théâtre en tout cas on a qui ça on a na mato inanga na weka gloire à Dieu parce que mon colopé m'a permettre ata liwa mon côté liwa batamuki les arayanzambe pezalara mais soki nzamba tiki okufa soki okufi na liwa batamabo ya mokili c'est que yemo nzamba permettre pas ko arrêter ngo très bien donc na bika nzambe mo alinga akufa très bien voilà maman Sarah tozo kota siko malé mena sujet mais cette question en tout cas je veux poser yo ngo pour na kosala moi analyse moko boye. Aujourd'hui nous constatons que beaucoup il y a ba vedette nabiso ba sala succès lobby lelo liwa na bango toujours ezokozala ozo komona que cette personne vivait dans la souffrance na misère azali na eloko te à part comme na yi odonga sala ki lobby peut-être kaka moi 5 6 bilamana valise ou 3 4 valises azana ngona ndako ezala ka dia nini ba habitude ou presque et pas ya ba vedette nabiso nyonso maman Sarah. En fait, au moni t'as dit na utolo bango na makamama mepela si je me trompe pas. Monde totalara boye, il faut ko préparer atterrissage. Oui. Ah oui. Il faut ko préparer liwa pour batu ba ignora ke liwe yaka. Ezalaka oui. Te liwe ezalaka. E yaka pe ezana tana ngopinda ke liwe ye je sois kanga porte te et ana tana ngopinda ke liwe yaka pena liwe ye bena oui. Okoki ko échapper ngotato bakio na osa une semaine na bando bima suste pona kufana ngate te atana kana mbeto wana atozana ba garde du corps tina moyana aleki ba garde wana nyonso ba a frappé. Très bien. Parce que ça la nga pasi comme on a bastar na biso baliwa na bango les arapenza
kitoko mingi te ridicule il faut ka yo kama mabebi ma asalaki azongisaki na suka nango net na mona video mo ba lo ba mort ba cheye suka hôpital wana eza batu ya sida batu ya tension donc eza lokola ba sanatorium na biso donc ozomona que makamba bien pne ezalaka te na suka nango cotisation eloko boye esalaki ezongaki est-ce que bastar na biso bayebaka mpe ke lobi kuna succès ko osila bapréparé mpe vie na bango mosusu succès ezaka éternel te esilaka nzambe azalaka roulage c'est-à-dire esilaka donc tant oyo nzambe apesi ataliseli yo mandoki donc profiter nango parce que comme à part au peso mon kongatali c'est le pe batu voilà nzamba za juste aza pona batu mutu moko te apona batu tout apesi mutu na tour na ina tana donc ngana oloba que bandero na biso ba comédien bazwa ka conscience baye ba que à part cause à la star eza na vie réelle mo rezela bango ba assurer ba santé na bango ba assurer avenir et puis ba assurer liwa na bango pour liwa pe ba assurer sinon suka nango ezala kaka cotisation biloba ba tcheno hôpital mabe corps eumeli tala diana a se retrouver na mboko Pointe Noire nazoya pe wana donc question na vraiment ezali donc tala morgue bachaki ye koto fo batinda mbongo cotisation et tout donc tout ça là et ça apena bien te cause à la star eza synonyme on za matoliste te to mobola to senga kaka o senga ka o dépendaka na o senga non il y a un moment que au comme star o senga ki pe o tiki pe o senga très bien parce que ce to bitola na ba histoire ba fali au monde à l'époque ba defa ba pantalon ba defa bilamba ba defa téléphone pas ça la clip ba defa ba mituka mais il y a un temps tant on nzamba fongole lié à saisir l'opportunité voilà alongo lelo ko wana na mnoko na ye comment bato mbabo botikala ka ba matoliste batako senga tibo kufa na sama bele na tombe na yo basengelela o na cercueil basenga tout non c'est pas bon t'as dit c'est pas bon voilà c'est ça en tout cas nous devons faire un effort malama tabalo bake bateka kinda kuna ye basali funérailles na ye c'est tout ba bimisi mbongo na banque ba bijou na ye yango ekundi c'est tout en tout cas les artistes de fois na lobaka surtout les comédiens na mon avis na bango scène et belé ba comment comme mango ti na vie normale et belé ba comment qu'on vive ba vivre na ba gag donc comme si on était dans un rêve vimo boya malonga et na rolamuka j'aimerais trouve makamunyo so donc ezaki on a rêve ezali ten boya na vie réelle or vous travaillez c'est un travail où ils allaient vraiment noble mais Sarah impression nini impression na yo ou bien lilobano et kozala nini aujourd'hui la majorité des comédiens oyo bakenda pe poto bakenda ba pays africain awa souvent herbe bazalaka na maladie ou bien bazwaka problème et comme akaka question ya ba SOS ezalaka di ya quoi et baba voyage wana bakendaka ko sala nini pe ezalaka pona nini balingaka ko fanda na bamboka na pendant que ba yebi ke vie na ye artistique po ezwa mpifo na kati ya mboka o azali na Kinshasa nde ekozala de lokwa malamu à l'occurrence maman na biso oda utaki kokufa na Pointe Noire ezalaki benda bika awa ba papa elombe baba sala be fort maman na biso pedo utu kokufa siko na Angola nous apprenons déjà des choses bien que c'était hier mais lelo déjà to la mukina ba makamususu au moni tadi na lobaka boy bato ebele baki maramboka oyo pona pasi abimi abosani même que na Congo awa Aza artiste. Très bien. À quoi travailler, à émerger sur les plans artistiques. Artistique, oui. Alors, vu mon thème ma bé à communauté na biso ba pesa rapé bande ko chan, c'était. Oui. Kobi ma Congo kokyo lukalibanda eza mabete. Oui. Mais tango bimi awa nazaki chroniqueur te. Yangwana. Tant on s'est retrouvé par exemple en États-Unis, il faut na continuer na musala na côté lango ba formation, na travailler, na zala na garder statut nanga ya influencer Saratola. Très bien. Ma be ya bande ko na biso ba congolais. Ngana lobaka ebele baza ba journaliste te.
ebele toi na bon na YouTube baba chroniqueur te ebele baba musicien te. Très bien. Yebisanga musicien oyo aozwa musique locale talent na ye ya vie. Landanga bien. Est-ce que bako meme poto akimi atikali musique pesili? Jamais. 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 Wana comme batabongo baza ayaki musique pona poto maka poto oui. Azaki musicien te. Potanga kokisi rêve na komi poto aseni nakimi. Ndenge mona ba comédien apparemment musalo basala ngo po bazwa mibali. Ah oui. Ba mema ba excusez nga et la vérité parce que la majorité so balongwe Congo ba ke poto batiki. Et puis continue. Et là que memi e poto eza ki théâtre. Continue ngo kunat. Kuna ba comédien ba te na poto. Bazali. Continue kota ba formation comme sango world. Au combien suivi international monde entier ba remonter là. Ou te na awa. Donc et alors mutu mo azaki chroniqueur awa et bela ba chroniqueur ba uta awa ba kenda pe poto batika. Non, c'était quoi le but? Continuer bandeko ba travailler les lo. Bamsuso ba comme ba combattant. Bamsuso bazo continuer les lo ba sali même na ba plateau na poto. Félicitations. Ezaki mutu so azana poto pas se communiquer après sa formation ça c'est qui passe. Mais les autres comme na ba plateau. Ba comme pe bato bazo le ka ba plateau bazaki na ba objectif ki ngana kufa journaliste. Très bien. Ba comédien auto pe exemple moi bien Diana Zaki a un succès comédien. À quel angola tika ipwani na point noir. Fallait continuer. Il fallait créer un groupe à travailler. Atiki. Kinshasa motema mabe batela ka bato ba poison ba l'humanité. Ezama ya nga na peso exemple so le longa na bina ki États-Unis na ki ovanda. Na kyoko bana musana nga. Parce que dans l'ingango. Très bien. Non, ça lango autrement en changeant ma forme dans l'actualité, je suis présente. Ce que c'est comme il y États-Unis, na tika pe musala. But n'angeza kini. Au Komaga America après. Et s'il sans position. Yango monaka tant bakendaka na bamboka ba paya ba abandonner misala na bango ba s'embrouiller à l'état okufa. SOS. Or, elle pouvait gagner beaucoup d'argent. Ni banda mboka. Na musala wana. Na kumbo déjà c'est ça là. Maele wana ezate. Très bien. Kobi malibana mboka eza mabete batu ba okima pasi, batu ba okima misala ezate, ba opportunité ezate, batu pe mitema mabe leki. Ah, tamie na bora na ngunda. Na ba étranger na travailler na bango mais pour ni to beaucoup ma pas étranger vous travailler na ke musika te soto zu Deborah Mutundi oyebi Deborah Mutundi ce nom me dit quelque chose oui les ki Barbara Kana oui a journaliste na Canal Plus a travailler na Congo te Deborah Mutundi a sala succès na Congo te et pas avant na Côte d'Ivoire ah je vois ah Deborah, oh, Nabosana qui écoute. Nabosana, émission na nini recevoir souvent de grandes dames. Est-ce que na Congo, au Tkala ko eba Deborah Mutundi a eu succès bimeline na Côte d'Ivoire et elle est mieux aza respectée na Côte d'Ivoire. Mieux côté même na Canal Plus. Et puis bien salarié na Canal Plus. d'Ivoire à Tikaki. Azana ambition. Yangwane mimi cotiser Canal Plus. Et puis azaka une audience hein. Azo est vrai wapi na Côte d'Ivoire na mboka bapaya. Ce qui a monté mama beleki espace ezozalate. Bima saka transition bima na ona ki congolais kota pa batu mususu. C'est tout. Mais tout en respectant nzela ka ya musala na. Ya musala na yo o changer ngote. Ngana ko changer ngote ngaso na monike ana kena ngina se collaborer na bata Côte d'Ivoire. Na tika na statut na journaliste. Po ya mbongo. So za comédie tika na statut na comédie. Très bien. Ba ini edo ba mwana mboka batonga ba villa na ba États-Unis ba vana na États-Unis pour ni ba garder statut ya ba fille ya ba acteur na ba actrice. Et puis à chaque fois so production za aux États-Unis à Nigeria donc il retourner. Pourquoi? Il y a on des sali qui est il y a on des sali à vendre aux États-Unis. Il y a on des sali à somba ndako aux États-Unis. Il y a on des sali notoriété na esco tika on neni.
C'est ce qui tue beaucoup. Il y a un moni, atterrissage à bas comédien, et Zaraka Mabé. Voilà. Maman Sarah, auto soulevé Elo Moko. Constant Moko pe Touti Kosala, quand ndenge maman a koufi. On nous apprend que maman a comment qui déjà côté cané théâtre moto a tiki saye mobali. Parce que dans mon pays na exemple de Touti Kozwa et belé herbal kendaka kuna so azu mobali amoni lokola oye akinaki aluka ki azui et s'il azui maman yope toyoki ke mobali moto atiki saye théâtre et aussi cause il y a liwana et ezali provoqué parce le même mobali oyo akatisi na nos vies professionnelles et puis aussi ayeko kata vie naye sur le plan normal boye aki réaction non et kozala ni maman omoni nga na loba eloko moko soki mobali alingi yo wana pe na osenga na bandeo na bisa mibali elakisi ke so mobali akatisi yo mosala alinga kote te en tout cas kilelo moi si faut travailler mobali faut travailler ah oui kikala na biso nde ezalaka ba mama ya biso mona papa kenda mosala mama azalaka na bana na ndako aobokola bana c'est tout mais lelo c'est pas comme ça vie ont changé, technologie ont changé, vie ont basculé, évolué. Les locaux te comment papa au sala, moi na au sala, maman au sala. Capo a misala ya passé. Adasa na ngana États-Unis au sala. Très bien. Misala ya âge na ezale au sala. Au moins na papa ke musala, maman ke musala, bana pe ba ke misala. Tout ça c'est complété. Tout fait nombre. On se comprend. Ah oui. Au moins moi si soy pas sala ka azo sala épargne ka na ba danger belé. Na mambo belé, oui. Na mambo za épargner parce que za la focus na makambo na musala na business o ya zo sala. Comment papa yo kuti moi ça zaki actrice acteur. O eko comme ça bino ba milliardaire. Ba milliardaire lobby. Na vie. O katisi yango kabo. Pas comme là aussi ndili. Entre tayo kenda musala pour ani koto na mibali baza égoïste batu ba bosana ke tant to kota bana classe to lo bate ko Brian yo kotanga te adasa tanga to adasa yo kotanga te Brian atanga po Brian da bando bokola mwasi na bana pour ani to lo ba bongo te Minerva to futa adasa to futi Brian o futela mwasi na mobali Adas a eu diplôme, nga na eu diplôme. A commis licencié, mobile pas commis licencié. Ce qu'on dit na musala, licence à moi c'est fa na nanda kuka mobile na travail. Non. Conception ma bé. Non. O isa comportement ni. Donc moi ça eu diplôme na za na savoir, za na ba capacité na talent za mbache na mtu na na vie na e. O eko bongisa vie na e, yo etufango parce que yo ndo za mobile o salaka. Je suis chef de la maison. Tala lelo ini edo. Atongi bandako combien? Combien? Est-ce que ini edo asa sunata ya loba na mobile ni na bezo sombelanga bijou? Elle n'a pas cette... Baloba mbonga mobile ezala kasu kal mobile a cause a pesier. Mais est-ce que ça sunata ya otunga sa mobile? Moi quelque part équilibre on est ko ça pe que moi ça za facilitateur sunga famille na e. Mobile pas na facilité au sunga famille na e ndo mona ba couple bongo ba problème oza mingi te. Ah oui. Mais so ezalaka mobile mutabimisa mbongo Sko poyo ya osenga ya pesa maman no mbongo akisi oyibi mangala combien okatela. Et puis c'est des fois c'est ridicule. Maman a maladie, donne-moi l'argent, je vais aller payer la maladie. Soni, reste pas maman zatin. Reste pas famille za wapi. On se comprend. Donc ba mibali oyo bazara soka kuta moi ça au sala théâtre à tixie qui théâtre pas vandaka botarana ambali mabe parce que musala oyo zo sala et le romo tezo assurer que bo réussir nango très bien tika pe moi ça tenter pe chance tous les deux côtés bozo tenter chance au monde pe côté moi c'est ça nini et mati mi ba lebele ya poto ba vandisi ba grand actrice na bandaku ba tixi bango cop. Mais les gens se disent aussi que non la majorité ba ka sérieuxité sur le plan il y a couple yango lokola ezalaka moko ya ba occasion oyo et ça la ka été base la ka exposé pour bien faire ba makamuna bango ya ki sérieuxité yango monaka pour ko sécuriser libala pour mon bali azala en sécurité baba luka non lokola yango muto memaka yo la Bible nous dit loboko ezo memayo na mabe kata yango pe il faut couper wana moi raison ebi poani bande ko na biso aba star
la majorité babalaka mibala poto bazaka na mibala poto la majorité oui mibala nga poto pe batuna na Kongo mibali bazala te ba mituna kati siko ya okanisa nini talelo bazaka na ona mutu moi si oyo tolingana na ye na téléphone na facilité na coucher na ye na ye Kishasa na coucher na ye pe na facilité donc na jouer na pété siko soki nga na kotisi ye na ndako eke na komo tika ye a continuer théâtre mutu msupa yo linga susu na facilité a coucher na ye pe na facilité tamie not parting, not turning. Not turning is the ear. Is the ear, you cutting. You cutting is cop. Yes. Ndo monaka. Ezaka manque à confiance te mezara. Coïncidence à relation. Donc, bah, légèreté, moi, laisser aller. Légèreté, bah, kuti pa na bango. Ezo permettre état tika sou moi sine na kati ya théâtre. Pour y azuer na légèreté. C'est ça le grand problème. C'est bien réfléchi. Yango mona ezaka so ba lingani. Yango plateau sara écrit la biso ka ba problème. So alingi moi si bongo akena e poto tango koma na poto plus question. Cutting couping. Plus question ya ba théâtre parce que ye alinga ka na télévision kaka. Denga monela ka onenga sepela na mibali msuspe botala yo ba sepela peut-être prêtre mo bozo na makambo ebele ko lekanga mais eza na sens te parce que moi si wana okati carrière na ye oyebi destin o nzamba chela été na vie oyebi destin o nzamba chela été na vie mokati carrière na ye peut-être yenda linga sunga couple peut-être yenda linga sunga famille peut-être yenda linga nzamba tombola mtaliboso pone to zanga boye nzamba ko tombolo liboso nanga nzamba ko tombola nga liboso na ka selon la bible nenge komama pona destin skoyo kati carrière na ye po botela ko bana poni bayini edona mibai na bango baza chelero. C'est ça la question. Et puis bango bazana ba basia ba gouverneur. Ba prêtre venant dans ceinture, ba prêtre. Ba basia ba millionnaire OK mobile neso alobi tika atiki po mobile za millionnaire a politicien. C'est ça Sarah la différence on na monaka. Ezana ba vedette ya ba mboka misusu okoyoka ke mobile ne azalaka Moutouboye, ministre, mobile ne azalaka cadre boye. Mais chez nous souvent bande ko na biso basi okoyoka ke Jona ye azala saper moko boye Jona ye azala mwana mwa bwa poto ayaka mwa mingi Jona ye oyoka na ngola mutu modo alataka ba bijou mwa trop Jona bon, en tout cas na yebite et puis na suka pe o komona asili sina ndeko nanga valeur batata mwa sia bana nanga. En tout cas je dirais aux hommes il n'y a que le bête qui ne change pas. Mais moi, si aux qui n'a facilité, peut-être c'était ton temps. Peut-être que c'était la seule manière, le seul moyen que les bons dieux a utilisé moi c'est pour faciliter et les cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que Ndekwana a continué à causer là. Lorsqu'on aime une personne, l'amour c'est accepter l'autre ndenge azali, kolingaye ndenge azali, kolinge lokola yo moko. Et non seulement parce que na joué na facilité, na kopé ça y chance te na otika ye espace te ya ko sala makambu na ye, na ko accorder tenter pour est vrai na kati ya mosala na ye. Le femme Bazali Bato Oyo, ce qui a eu décision sur tous les plans, en tout cas, vous allez sentir que rigueur et kozala, makambo malamu et kozala, parce que une femme n'est pas n'importe qui. Moi si azala kanzambe, parce que Dieu c'est l'amour et nous retrouvons l'amour dans la femme. Nakatia moi si. Et c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui donne naissance. Ezalaka eloko yesengo penete, ezalaka eloko ya malamu te. Une femme, il faut qu'elle travaille. Yo pekisi moi sia sala. Po yo moko sala ya koma manipuler na facilité dépendant na yo. C'est ça la mauvaise foi. Mauvaise foi. Mi bale bele biga moi soit comment sala comment somba poudre, comment somba perruque kabelo. C'est que aluka mweto kokana ye nanga. To koma bandenge moko et puis ya banda ko s'opposer na mais ceux qui kaka ngam na sombela ke kabelo ngam na futela mama nenda kuna sala ke nyonso na manipuler te. Siko mobile ya mira eso pekisa moi ça continuer la vie à qui théâtre.
mais il paraît entre guillemets au commun Kobima. Tozo Yawana, en tout cas, cette émission, Tokomi largement na chrono, déjà 37 minutes. En tout cas, Nakolinga, le sujet, il y a Liwa, il y a maman Miraye, ça, son homme, sa mère, copine, tout ça, lango, une autre émission pour toper Sabatuma Kambo de Sengeli. Je sais pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est par ici que l'émission de Koloukame, tout le pose dans l'émission. Bozo, c'est au deuxième numéro, il y a émission. Dans quelques temps, dans quelques minutes, Sol Mbemba, je te salue. Angelos Karouan. Ah, Sol Mbemba, Sol Mbemba, Sol Mbemba. Madeleine, Aketa, Vicky la fille à papa, Vicky Moussa, on appelle ça au beauté. Nana, Namouni Mikolo, Maman Makiala Kumba, Maman Makiala Kumba. Pour nous commenter, oui. Maman Makiala Kumba, Maman Madeleine Aketa. Bambote la bino pe angwana. Yo salaki SO nini cagnotte pour notre anniversaire. Personne a réagi. Je suis le Kalelo.